Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso soi-disant bon naza licencié naza docteur en droit naza docteur en économie naza gradué mais bazoyiba bazodétourne soni makala o combien de président balekani ya bayebi yango te ye penda ye kolonga biso na système ya mboka tokomi bato ya vili lelo antuka nzambe abatela ye asala akoki kokuga na mai ya tindika télévision et ça va vraiment sur makasi ya kokusala na beta donc na bino onda kosola na bino pe ko partager na bino basango ezali koleka awa na kati ya tindika télévision pour continuer kozala toujours branché pe scotché na tindika télévision na bon message ndé bon message pour s'abonner pour liker et kosala vraiment malamu fidèle internaute de l'autre tozali lisusu wana mwa mboka Ange Kachila il sera toujours derrière l'actualité politique de Galinae. Donc, comme nous avons une analyse, ils allaient plus sur l'actualité politique à Boka Labiso. Nous avons commencé à faire comme ça, on a basé sur la chaîne, parce que nous avons fait qui sont on basé sur Polo chaîne, patron, il y a Tika télévision. Nous avons commencé directement, on a invité, nous avons concert, nous avons invité mon Boka. Mbote Sephora. Ça on dit mon Boka. Sango ezate mboka ezokende malamu tozobunda kaka biso nyonso. Mon Boka tosili koyoka ete procureur a sollicité et lever immunité parlementaire ya Tambwe Mwamba na Eric Rouye plutôt. Donc on a vraiment intervention par rapport à lever immunité parlementaire ya Alexis Tambwe Mwamba qui président du Sénat na Eric Rouye. To éviter ce qui m'a rappelé à lever immunité parlementaire en économie ni bande ko beli bazali komitu na moi maloba pona faire wana. Et moi maloba ekozala na koyebisa to kopesa na liboso bandeko ba kolandanga Ange Kachila mbote na bino nyonso na bandeko nyonso bazuli bakuya kolanda tindika télévision na bino ba ena no bosabone te bosabone bo partager basango oyo bato bayoka lolengi bino bokoyoka kasi kozala sengo mingi soki bati lukwebo azui to abongola ki makanisi lokola boîte ya noa oyo eta lokola union sacrée esangisa ki to ebenga ki bayo bazaki déjà bamona ki te bazana baza penza kilote baza pepele pona kusala musala baoyo bayaki na union sacrée pona kusala musala ndenge sengeli ndeko bati akoki kosunga biso pana musala malamu kozwala biso ba criminel oyo bake kobatama na Sénat pamba te eza esika oyo bamiyibi babomi badongolo miso babatami na Sénat babiete lokwa bango basalaka constitution wana taye na batayi basalaka ngo na tayi na bango moko lelo yo tayi wana basi bakondi ekomi minene ekomi kozembela balongola yango ete balata bilamba sikoyo oyo koki kopesa bango to kopesa bango kiti na bango ya boloko pamba te na ngonga oyo to kobelela état de droit kaka ezaki pona ka mérité état de droit kokanga moto nyonso oyo asimbaki to oyo akotambola mabe wa kotambola likolo ya mibeko soki basengi bango ndeko na biso bati lukwebo nazotanga lisusu ka komona mingi pamba te yo nde moto kokamba Sénat eza sika ekobomba eza ndako ba criminel te eza ndako ba yibite eza ndako moko elakisaka biso baye baza sembo baye o biso tokoki kolanda na ezaleli na maloba na bango na misala na bango kasi kotala baye mingi o babata mikuna baza bato ya misala mabe bato bayibaki bato babomaki soki basengi bango botika bango bolongola bango pamba te bazala bino te bino pe mosala boko salela pona bato te boko salela mosala mboka kasi soki mboka kokende malamu te pona bato songolo pakala bake ko bata makuna ekomi lokola nzembo to yembaka balongola bango wango wane ekomi lokola wane ezokoma susu kitoko te kokoma mabe tokoki pe ko marcher sous pona ngote ndeko yo moko zwa conscience ete okoki ko libérer banani oba ko senga bango tozala bosenga na bango pa matengonga si ebelemi. On mboka tomona ki dossier ezali ya Delphin Kayibi plutôt tomoni dossier wana basilaki kolongola kwa quitter ba prévenir et puis du coup tomoni susu basili ko tia susu maboko to pe ko kanga susu mwasi ya Delphin Kayibi to éviter dossier ngo soki eza ndenge ni to ko pato zo moins intervention par rapport na
makambo tali Delphin Kayimbi eza pe makambo minene oyo tokoki pe kofungola miso to bato oyo bakonzaka to bakambaka mboka bakoki kofungola miso na yango kasi soki ese ekomi na maboko ya bazuzi lokwa topesi mpenza ya justice topesi bango mpenza basambisaka to bakoteli bato topesi bango bokasi wana ya kotala mambi mpenza matali makambo wana bango nde bakoyeba ntina nini batikaki ye mpe ntina nini bazongisaki ye bango nde bakoyeba tokolinga toyeba na baye oyo baza pembeni wana pamba te biso toza te lokola état de droit ezali toloba kaka makambo oyo toyebi te toloba makambo ya lokuta mpo ete bato basepela te justice ye moko ayebi ndenge mpo na nini atikaki ye mpo na nini azongisi ye tokoki mpe koloba oyo toyebi kasi soki ezokende te ezokokokana te ekosala mpenza kitoko mingi te kasi lokola makambo wana justice nde ya kolandela tozotala kaka ntina ndenge ekoma na suka mpo nano akateli ete lokola azongisi ye bongo seke makambo ezokende tokoluka tolanda lisusu tolandela yango pembeni toyeba ekokoma ndenge nini mpo na nini bakobomba ye kuna ata mbala mosusu mpe bakobomba ye kuna mpo na sécurité na ye soki abimi akolobela bosolo mbala mosusu soki basali boye don justice nde ayebi lolenge nini akokende makambo na ndenge na biso tozozela kaka na suka toyeba bakati boni bakati boye mpo na nini tokoyeba kaka na yango wana tokoki koloba mbango te nanu justice alobi na oleloko te affaire ya bacarte crédit mona mboka tomonaki Gilles Alingete na ngambo ya IGF bazali toujours continuer kosala banquête na bango tomoni dossier ya bacarte crédit ebimi bapel téléphonique esalami par rapport nango komona bacarte crédit misusu oyo bamisusu bazoyo bazali inspiré bantu oyo baza inspiré te bato basalelaka yango toyebi te mwana mboka ezokende wapi tokoluka tozomwa intervention na yo te mwana mboka ezokende bien me mboka si ekufaki eloko tobosanaka yango wana mboka si ekufi na lolenge faci azweli mboka oyo moto mosusu alingaka akoka te na badomaine nyonso na biteni nyonso misala nyonso oyo ya mboka oyo si ekufa bana na mabele na biso bapaya bazwa yango oyo na mobeko na biso toboya kasi esalama na yango naloba ete eza kaka wana te oyo bato bayebi eza na makambo ebele ya kobongisa na yango wana nayebi te tokoki kozela kaka na 2 ans oyo te nyonso abeti nzete asalama nyonso bato nyonso na baza bato kokangama ntango bakokanga bango baye oyo baza na nsima bakobongola ezaleli eza te ke lokola bango bazosalela mbongo to bazoyiba mpo ekomi deja moyibi carte wana esesila ngonga nango esesila ya kozwa misolo kasi lokola bango bazwaka kaka bayibaka eza ya bango te komi sikoyo ya moyibi na yango wana tomona esika nini mboka na biso ese ekomaki tokopesa bino ndakisa ya baavion bakompagnie avion oyo eyaka awa na kongo awa bango nyonso bazalaki na bapourcentage na bango moto akoya na ye atie na ye avion na ye 120 ya koloba bakisa sale mosusu likolo eza ya ngai sikoyo tokomi na eleko moko ya malamu kaka malamu soki oye na kompagnie oyo tokoyeba mpo na nini otie motuya boye nde basekret bimi kingandi alobaki nazwa boye par na ye Jeannette Kabila aza na part bomoni mboka elolenge nini mboka esi ekufa nango kala yango nalobaka kongo ezala lokwa bakongo bamboka nyonso te kongo tovivaka na pasi makasi pamba te tozalaki na baye oyo bazalaki na bosenga ya kosunga kongo te baye bazalaki mpenza na mawa ya biso bakongole te tozwaka mbongo na pasi misala ezalaki te kasi Kabila akotisaki moyibi na bite na misala nyonso esika oyo bato bakoki kobika nde Kabila pa yokotya bato na ye mpo ete ye mpe azwaka mwa ndambu ekendaka kasi na ngonga oyo tokoloba mpe mpo ezalaki deja facia ye kokuta yango mpo na kodetekte yango mpo na koyeba yango esengaki kaka kozwa bangonga ebele ya koyeba esika boye nini ezosalama esika boye ezokende ndenge nini place boye tokoki kosala nini na yango wana ekomi sikola ngonga ya komona baobemina lokola ndenge nini bayibaka misolo eza mikolo oyo nyonso chaque fin du mois bazwaka bamisolo ebele oyo biso tozoluka totonga yango ata banzela oyo ekopesa biso makasi to ekopesa bandeko na biso makasi ya kokotisa biso biloko ya kolia ntango tolelaka nzala ezalaka mpo tozangi biloko te kasi tozangi nde banzela mpo na kosala banzela biso nyonso toyebi eza motuya makasi eza eloko liseki te ezosenga misolo kasi misolo yango soki bayeba si batobola bamadusu bayebi esika nini babendaka mbongo bomoni eza mwa pasi kasi ekozwa biso mwa ngonga mpo ete ekomata ndenge nini mwana mboka bandeko basi badevelopa ndenge nini ya koyiba kongo do bato bapiyaka kongo chaque jour esengeli sikoyo koluka bato na mayele ya koyeba esika nini bamadusu yango ezali mpo ete tokanga yango mbongo eleka kaka na nzela moko kende ntina esika ebabombaka mbongo wana
mwana mboka tomoni mpe vague ya covid 3e vague ezali kosensibiliser déjà tomoni population bamisusu bazali kose plaindre déjà basili bazokanisa ete kala mingi te bakoconfine biso lisusu bazozela juste tata ekolo aloba parce que tozali toujours te tumo bakokanga biso te nayokaki ndeko Gentine Ngobila alobi bakokanga bakelasi te bakokanga baterrasse te bakokanga baeglise te kasi balobi ete moto nyonso alata be eloko na ye mpona komibatela azala na eloko ya kobatela cache-nez kobatela mpenza zolo na yo monoko na mpo ete bokono wana emeka kosimba yo te kasi ekozala ezosala mpasi mpona nini eza eloko moko esi emesanaki na bakongolais to na bandeko na biso oyo basalaka na bisika songolo pakala neti na bafrontière wana aéroport mpe ezaka frontière mpona kokati okende ngambo mosusu to matana mpe po ezaka mpe frontière kasi soki totali bandeko na biso to tolandeli bandeko na biso bakosala kuna bango nde bakosala biso bakopesa biso mpasi ya boye mpona baindien balobi baindien bato bakotisi yango ebele bakangaki bango ebele awa bamisusu basalisi bateste te kasi bakangi bango ebele awa basi baleki bapesi ba $100 ba $200 kasi tokoyebisa na mbula matari batela ekolo batela bato ya bongo omoni deja se bapesi ekanyaka bolongola ya sali boloko pe atiki musala moto bazosala musala na ndenge esengeli mpenza te toza na bosenga ya kotia bato oyo kasi yango tokoloba kongo oyo nano ezala kongo te toza na kati ya kobongisa nyonso sikoyo bandeko na biso bazoyeba te soki bapekisi bango eloko moko eza lokola bango bamona neti babomi bango nzala bango babenga yango cop na kati ya bureau na kati ya esika ya leta cop ezalaka te soki ekomi cop wana eza moyibi bandeko bakoyeba wana te mutu mosusu akoya outa boye ndeko mosusu akoya na papier na ye ya covid auti osala deja covid akozwa te ma ye azozela kaka misolo baendie bakoya basali ata covid wana te bapesi bango misolo bango bazwi balekisi bango na yango wana tokoluka tokosenga mpenza na mbula matali soki akoki kosunga biso bakangi moto ya bongo bapesi ekanyaka lekisi bato ebele to bamoni deja bato wana baleki baza na covid bakangi bayo baza na esika wana batie bango na boloko balongoli bango misala bazongisi bato misusu ntango bango bakoya bakobatela mosala bayebi ete baleyaka wana soki alie mpe te ayebi te boloko ekozela ye mpo bate likambo ya covid ezosilisa bato na ndenge ya masegi te toloba boye oyo tolobaka ebokono eza te ebokono ezali bamisusu baza mpenza na bazwaki chance ya kozwa yango te kasi na bayo bazwaki mal chance ya kozwa bazwaki bayebi covid lolenge nini esalaka mpe ebomi mpe bato ebele kasi kotala bandeko na biso oyo bakosala na baesika oyo ya kokengela bandelu ya mboka bakosala mosala mpenza na ndenge esengeli te eza bomesano bandeko basi bamesalaki na ndenge ya kala ezalaki kaka bekanyaka ozala nango te soki oza na mbongo na oyo okoleka kasi na ngonga oyo tokobatela mpenza mpe bato tokobatela ekolo ntango toloba etat de droit etat des ordres te droit makambo nyonso ekende na moto nyonso oyo akosala na esika wana abatela esika na ye ngai nakosenga kaka na mbwa matali boye moto nyonso ayebi ntina ya mosala te asengeli kofanda wana te mingimingi batala bandeko bazalaka na aéroport kuna trakaseri eza makasi na bandeko na biso bapolisier bakengelaka na bana mura trakaseri eza makasi tozosenga pamba te eza esika tolobaka bosolo soki makambo kokende na ndenge mpenza kitoko te tokolinga tobelela na mongongo makasi baye oyo bazalaka na mpifo ya kotala makambo wana batala bato ya bongo baza bato ya kobomba esika wana te baza bato ya kobengana bango nyonso kozongisa bato misusu oyo bayebi continuer kuna na ngambu ya aéroport pona bambongo baplomo ya bongo dans la plupart ya babiloko ebele komosala bakana aéroport ezalaka nango deja lokola toyebaka na biso deja Congo ekomaka fulu ezalaka nango deja sikoyeba ayaki na ye komeka mbala mosusu ekoki kosimba kasi mwa baoyo baza na mwa conscience mpe ya mosala mpe baboyi kasi na baoyo nao bazwi conscience wana te soki deja bamoni deja moto ya bongo bandeko na biso nyonso tozalaka na ezaleli ya kodenonse ya kofunda oke mpenza ofundi mpo eza ekolo na biso nyonso toza na ngonga moko tolamuka biso nyonso tolala te tolamuka babelelaka biso oyo nyonso te lamuka kasi tolamuka tozala ya kolamuka pamba te ngonga ekoki ya kotonga Kongo banani bakotonga Kongo ezala biso bakongolais ezala bapaya te ekozala biso tokotonga ngo mpe na lokoso te na lokoso tokotonga Kongo te kasi tokoboma mpo Kongo ekufi na lokoso
moto nyonso aza na bosenga zwa mbongo moto nyonso aza na bosenga zwa ebele kasi bandeko bakoyeba lisusu ntina ya mosala te ebongo yango akoyeba na ye ntina te ya kozela be misolo na yebi ke cope na ye ezalaka na esika wana na kati ya biro soki ekomi makambo ya cope wana ekomi moyibi mwana mboka tomoni mpe commission spéciale ezala mise en place mpona kotendre matata poni tokoluka tozwa mwa intervention na yo par rapport nango dossier matata poni dossier matata ponyo abandaki deja koganga ye moko abandaki deja koganga lokola kamere nde abandaki na ebandeli ye mpo abandaki koganga soki batangana sele ya libuli bon wana nde ye moko ayebi biso toyebi te soki babandaki koswana babandaki bamoko wana biso toyebi te biso tozotala igf tozotala Gilles alingeti te tozotala igf ye soki na Gilles batanga na Gilles biso toyebi Gilles te toyebi ye te tozotala nde igf et Gilles mpe akendaka kosala mosala oyo bainspecteur basalaka te bato misusu bayelaka Gilles bayeli ye rapport tokendaki place boye tomoni boye bayebisi biso boye oyo tokutaki boye bamemeli ye ye nde akokende kotika bazuzi nde basala likambo kasi ndeko na biso matata ponyo ya lobi aza inosa soki mpe ndenge nini bon toyebi te ntango mosusu bakabila nde bazala liboso mpe kozala nde mpe na raison kabila nde bandeki kozwa na Jeannette na Zoe peut-être kasi soki eza bango aya epai bazuzi alakisa ye te tala nga nazwaki boye kasi ntango nazwaki moto kinga nazwaki moto songolo pakala mbongo ebimaki boye oye nango boye tokosepela te ndeko bambongo eza ebele na baposa bato ekoki kosala totonga ata banzela biloko ya kolia ekota bambongo eza ebele kosala ete tomatisa gratuité koma makasi bana na biso batanga kitoko pamba te soki misolo ekoti mingi te gratuité kozala moins faible kasi ebandeli boloko ese efandi soki bambongo bamiyibi nyonso baposha na tobimisi yango bomoni ete tokotonga mboka na biso na kitoko epuis baoyo bakosala bakobanga bakozala bobangi na koyiba bayebi ete boloko ekozela bango mwana mboka tomoni mpe Fayulu asili korejete appel au rejet de la loisir CENI invite les jumeaux de l'union sacrée toyebi te Fayulu azali koboya makambo ezali koleka na ngambu ya CENI par rapport nango tokoluka tozwa mwa intervention ndeko biso nyonso toyebi position ya Fayulu akondima neti nini soki Tshisekedi na Fayulu batanga bamarche kaka na prince na biso oyo Fayulu abandaki kolongwa epai na ye azoya kokota na 11e awa mpona kozwa Tshisekedi bakende komarche mutu bamarchaka na ye azoboya ye mpona motema mabe eloko nini Fayulu bokozela ondima biso toasuna opposition te eloko opposition okosalela biso ezomonana lisusu te omona mwa moke bakombata idps bakomi kaso soki neti eloko moko ya malonga esalami te nde bango batelemi bamarche kasi opposition nde toyebaka kala nde Tshisekedi azalaki ville morte mpo eloko boye eloko emati mpona boye toboye eloko boye tomona yango te awa ezala kaka soki neti baboyi barwandais awa opposition etelemi eloko moko oyo ekopesa biso mwa bénéfice moko boye nde opposition azoboya bonayebi te wana tokobenga yango opposition to nayebi te mpona ndeko Fayulu naza na eloko koloba te biso nyonso toyebi position na ye ye eloko ye alukaka yebalaka te ye na bokecu eloko balukaka yebalaka te wana kutu ndeko na kosenga yo ochange pamba te oyo ngai nayebela Fayulu na limete président ye azalaki Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki président ya rassemblement bango moko bato bapona ye lelo akomi président de la république Fayulu aboya ye ngai nakoloba nini mpona Fayulu tomona mpe bandeko bamarchaki baote komarche mpona kosenga ete balongola to babengana gouverneur de la ville Gentil Ngobila tomona bamarche esalamaki na marché central marche fo salama Ngobila mpona kokende nga mpe naza d'accord Ngobila kende Ngobila koki mission na ye te Ngobila ayeki mpona kodétruire kutu pouvoir ya Antoine Tshilombo Tshisekedi pamba te bamama oyo batekaka na zandu ntango babandaki kolela na nkombo ya Tshisekedi mais ezalaki Tshisekedi nde akende kobengana bango te ezalaki kopi ya Gentili Ngobila abomi zandu aza ata na projet te ye na monoko nde aza maloba mibale ti lelo mikanda oyo ye alingaka asalela to mais contrat oyo ya zando wana emonana te ti lelo ayebisa Tshisekedi ke akosala zando wana durée de travaux nango ekozala 9 mois nga na yo toza na Kisasa awa tobeta tour banda bengani bamama na ye moko azokonte bamwa wana ozomonake mutu moko ayeki dana bacalcule na ye moko ayebi donc aye na bacalcule oyo ye moko ayebi nde ezozonga sirie kini bopeto oyo abengelaki bato nyonso awa kini bopeto naomonaka baotya bacouleur na banini oyo kota na bakartier kuna omona koti na balimete kota ta na limete ya pamba
bamwinde esuki kaka na limete kotala baprince mosusu omona bamwinde eza te bamwinde eyika na boulevard kuna mpo Tshisekedi alekaka komona ye na osala mosala kitoko me bokota na baprince mosusu baakside ezosalama biyibi bazoyiba badege ezosalama mpo na nini Gentili Ngobila azokipeka baplace moko oyo bakotia ye bapoint bo nayebi te Gentili Ngobila azokosa biso azokota Tshisekedi to azokosa population wana ye monde oyeba soki bato batamboli mpo oyo akende mpe naza d'accord akende mpo lokwa Kisasa emeli ye akoki Kisasa te fo akende moto oyo akokoka kotombola Kisasa nde tokondima ye te mwana mboka mwana mboka toyokaki mpe mwa toyokaki ke ete basénateur mosusu basili kolia to kosalela mbongo oyo ezali ya état de siège mpona koede bagere oyo ezali kosalama na ngambo ya este guerre ya este namoni mwa kimia ekoti na mitema bato nyonso alakaka papa promesse alakaka akokisaka asalaka te mingimingi namoni ntango ya azalaki na campagne na ye abetaki sete mingi na makambo etali mpenza kosisa guerre na este e bana bakotanga ofele aloba ebongo na bandi ekokisami bon nayebi te na 2 ans oyo Faci asali aréalise biloko Kabila alingaka asala oyo Kabila kuta koki osala te pendant 18 ans oyo Faci asali yango na 2 ans ya pamba guerre ya este biso nyonso toyebi ezalaki facile te na ntango ameki kaka koloba ete akotia mayele na ye na este tomonaki bato bakufaki avion ezikaki bamenase ya ndenge na ndenge kasi lelo azomaintenir guerre wana en tout cas coup de chapeau ya bandeko na biso FARDC bato balongolaki espoir tokanisaki lokola tozalaka mpenza na bato babundaka te mais tozalaki trahir na bato oyo bazalaki kokonza biso bango moko bayebi eloko nini bande koleka na este bango moko bayebi ndenge nini bakotaka minduki na este bango moko bayebi ndenge nini batongaka na este oyo babomaka bato me baimmeuble mataka lokola bambinzo lelo oyo este kimia ekoti eza fi ndenge ezalaki une grande partie parce que nde tozoyoka suso ndenge ebimi ete basénateur to une grande partie ya bato par rapport ya badon to bambongo oyo bato azopesa par rapport ya état de siège ezokende bapoche ya bato kasi wana tokobenga IGF asala mosala nango wana eza mosala ya IGF wana eza mosala ya IGF bambongo wana eza mpona kopesa basoda wana oyo bazwaka salaire ebe oyo basalaka mosala makasi bazwa mpe misolo ebele akoki lelo akufi lelo kasi atikeli bana na ye mwa misolo bana mpe babi papa biso akufaki mwa eloko ndambo tikalaki yango oyo kasi papa akokende kaka boye ayebi te soki akozonga to akokende libela misolo ya malonga te soki moto abongo azokende kotika vi na ye yo ozozwa misolo oyo bazopesa bato ya bongo yo ozotya na poche wana tozobenga IGF asala mosala na ye na ndenge esengeli soki eza bongo IGF asala mosala na ndenge esengeli pamba te moto akoki kosala eloko ya bongo fo azala kaka aza ndoki mpo ye moko azolia mbongo wana soki otindi ye akende ata na este pamba okende te obanga sikoyo moto asimi munduki akende kobunda yo ozwa misolo ne olia oza ndoki wana mboka tokoki vraimen kokoma na koshite na suka émission na biso 2023 tomoni bandeko to tozali kozela élection UDPS tokomi koyeba tozali prête to bazali prête mpona kotolela élection mais Tshisekedi alobaki élection kozalaki nga kutu naza ata président de la république te ye kutu mokambi ya ekolo alobi élection ezali azobangana mais tomoni ndeko moko alobi ete bazoluka baempêche to babundisaka tobi par rapport ya loi Noël Tiani mais Katumbi bakobundise Katumbi aza congolais te Katumbi moko aloba aza juif te papa bango azalaki parmi bato ande oteka bamakayabu awa est ce que biso bato tolobi eloko wana eza video ekutu ya bato na YouTube mosusu nalinga ekutu natya bato nasa bato bamona ye moko asala documentaire aloba tata bango azali parmi bato babandaki koyeba juif oyo bandaki koya kotekela biso biloko awa mpo bango azali commerçante ye mpe so amoni ke place wana ebongani ezosimba te asali na ta commerce soko alingaka kongo mingi asungi mpe kongo na bolingo oyo ya kongo aza nango mpona kosunga kongo fozaka président de la république ata ndenge aza wana so aza na besoin ya kosunga kongo asali biso banzela ezozanga sikoyo kiti anga bazalaka nango na ambitioni mpo basala biso lokwa Kabila asali biso boye ateki biso bakare mine nyonso tozangi kande tozangi boye budget na biso ya soni me mbongo eza ebele ezobima ezokende pa bato bato bazoya kosala misala bakokotongela bilo ata baekola pamba te bachinois bazoya bachinois batongaka makasi bozosala échange ya nini ndeko Moïse Katumbi abosana na ye omoni ngai naza congolais eloko Kabila asala biso opesi biso mayele soki covid eyaki te tonga tolata bakashine te tolata bakashine mpo tomibatela lokola Kabila asala biso bongo
biloko Kabila sala biso wana nde sala biso bobangi bapa ya lisusu tokopesa bango ebonga ya kokonza ekolo te ya assemblée nationale te sénat lisusu te soko za député zalo député soko za ministre zalo ministre peut-être moi ndambu wana pe na moi pasi ministre pe ministre nini ozalo ya culture agriculture ministre baba poste mususu wana te toponela bino po biso soki tokeli banda ta na France apamba po mona ta noir ya pamba o mona ye azata député azata ministre za pasi eza pasi siko yo ya yo moko lobi na mono papa no azaki jif ozo ya ozo sala ba mbongo na yo zalo na mbongo mais ministre tokoyebisa ba mama o bavota kabino mutu ayeli yo mbongo po mbongo wana eza ba congolais mbongo wana basala ngona Kabila bakabwana po na mbongo wana ba mbongo ebele Moïse Katumbi ezwango awa soki azosala ngone azosala ne kosila ye mais ya kozwa ka ebunga oyo te congolais mususu nde ya kozwa ngo soki ye azana besoin to azana bosenga ya kosala politique na Congo akoki kozala ta député provincial ya zoluka susu ne po mbongo azana ngo omoni teke bato mususu baza deja na bambition mususu oyo soki bapesi ye kito ye moko ayebe eloko nini ya kosala nango po soki oza na projet moko oza na bosenga to ya kosunga mboka okoya na projet na ona baye oyo baza na mpifoto baye baza na pouvoir likolo na yo opesi bango naza na bosenga Kongo ekoma boye naza na bosenga Kongo ezwa boye Moïse Katumbi akopesa biso exemple malunga te ya bien te kwa nini ntango azalaki nono gouverneur na Katanga Moïse Katumbi banda oteka nyonso ngala za Katanga te me bato tozwa ba témoignage ya mabe ya Moïse Katumbi talaka Moïse akei alongwe Katanga crise ekoti pona nini ase akotaki na ba domaine nyonso soki ba commerçant ebele amnyana bakoya na Katanga pona Moïse Katumbi ana posa mbongo koleka bato nyonso sikoso bopese pouvoir wana oyo akokamba Congo mobimba mabele nyonso Congo tosuka wapi et bonjour okende Congo kozalaka Congo tango alongaki Lubumbashi boye Lubumbashi le ningalaki ekwei penza boye pona nini ya kotaki nyonso biloko ne bando futa douane te azaki na facilité ya koteka biloko moins cher bayo bando koteka sikoyo bando futa ba douane bazaki na incapacité ya koteka likolo pamba te yaza déjà na se bato tango bazokwea wana kolongwa ka ya longwe boye crise kotaki makasi pona nini alongwe na mbongo na ye nyonso nayebaki te soki Moïse Katumbi azaki na bosenga to bolingo ya Katanga oyo ya lobaka lingaka Katanga mingi alingaka longola mbongo wana te elingaka etika wana pona nini mbongo wana Kabila nde mutali yango te bakongole nde banda olia banda osalela yango biloko banda kosala na ezalaki mpona bakongole Kabila banda olia yango te bomoni mutu azalaki kaka na intérêt parce que ye moko azalaki na kati wana lokola ya longwe ake na biloko ne nyonso azozela ntango akoya azongi nango ntango akokendakenda yango wana ekomi nini peut-être internaute on va voir comment la souka émission la biso mona mboka tozo chuter vraiment na présence ya kopesa mbote na mon vieux Luka c'était à Jessie mon vieux Zena ba le parisien peu chez Sali ali da tango ya ma fraîche de participer na pese ba mbote système Sali peut-être internaute to komi comment la souka mona mboka tozo bato za mo de l'accent et puis pour la bato za pour ça pona bato bakozwa na bosenga contactenga mingi nabungisi banimero ya bato ebele na groupe na ngai ya Tindika Bosolo bomeka komela nga nabungisaki telefone donc nasei retire donc nabimi na bagroupe nyonso c'est parce que nazwaki mwa problème moko ya téléphone mais ça va nazwi téléphone bokomela nga na WhatsApp plus 243 82 82 544 56 plus 243 82 544 56 Ange Kachila na bandeko bazwinga mbala liboso na pesi bino nyonso mbote bo s'abonner et puis tokutana mbala sima. Fidèle internaute, merci vraiment d'andenge bozala toujours là pour la toujours fidélité na kati tinka télévision s'abonner massivement bo liker bo partager basango ndenge toujours bo mesana dans nazali pe ko rappeler bandeko nyonso balingaka na kati tinka télévision ezali mwana ngana kozela ba ve na bino to basoye na bino le 30 juin c'est mon anniversaire donc on s'est fait makati ko ya baba ve na bino na basoye na bino e ko sala ngabo makitoko quand moi abo sente na sima caméra chaque fois ça va toujours wana Mike nous a de la réalisation de mon événement en balasima. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et salut ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes.
secret ya Eden Store ezali kaka moko, le sérieux accueil na service kitoko na ba client na ye avec ma produit na ye ou ya première classe ya qualité supérieure oyo nde mapomba mi ya Eden Store. Oh yes, mokili mobimbe yeba ma mama ya Londres va confirmer Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Ya solo produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire pour ya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui. Nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza. Oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store.